Merci chers téléspectateurs, Nenge Bozalaki Ebele ya kolanda magazine Nabino, Oyo, Lingala News, Oyo Elobela Kabino, Batualité ya Solo Solo. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle. Kelo Tokofungula édition na biso na religion, Pona Kolakisa Bino ke radio évangélique pour les armes. Na mukuse Oyo babengi Resa, Oyo Ekumamaka Epai ya Yemoko, Pasteur Selo Kabu. Vraiment, zali na église AGC, l'amour du prochain. Bolanda image pe commentaire ya Chris Bantoule, Misapia Pembe. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo. Qui a dit que ekosalamate awa oyo babengi radio évangélique pour les salis des âmes na mukuse Resa penza babandaki awa na marché Mariano pona koyebisa bae o baza mitema malamu kopesa bae oyoyo bakelela ndenge awa bazosambela batu o bazopesa pe na mukuse yemoko pasteur titulaire ya AJC Amour du Prochain azalaki wana na Pointe yemoko Pasteur Selo Kabu vraiment azalaki po na kolendisa bae penza oyo bazopesa mbongo po na bakotala bae oyo ya baorphelin neti awa départ na bango ezalaki awa na Mariano awa na hôpital général ya quartier 7 oyo na kati ya commune ya Njili ma ba malade basepelaki mingi komona penza radio évangélique pour les salis des âmes penza basalaki penza eyano mingi ya kopesa bango biloko po penza kolakisa lokumu ya Nzambe. Pasteur Selo Kabu alobi lisusu boye na micro ya Lingala News. Les dieux du ciel sont parce que Dieu nous a fait grâce. Ndenge tozoloba à chaque fois oyo Nzambe apermetaka tozala liboso ya télé mpona koyebisa babiso bakolanda biso. Nous sommes Resa. Resa eza radio évangélique pour les salis des âmes. C'est une radio communautaire où ils ont implanté au sein du marché. Nous avons le marché à Gambela, nous avons le marché à Mariano et nous avons le marché annexe à marché Iben à Gambela, en Éthiopie, précisément le Pourri, numéro 26. Et depuis 2004, Dieu m'a mis à cœur les initiatives de Kanisi Oyo. Il y a au moins 1 mois et demi. Il y a la récolte, il y a bonne volonté. On a commencé à 500 francs, tu places au Kanisi, et pendant 1 mois et demi, on a 8 semaines, on a récolté. On a membres, on a bonne volonté, on a monta. On a et puis ça a un résultat. Alors depuis 2004, aujourd'hui, donc aussi 19 ans, il y a l'action Oyo et autre ça la Lelo, dans l'hôpital général de la référence Yanji, précisément le quartier 7, où il y a 50e action. Parce que tout ça, nous, moi déjà, dans 30 hôpitaux, il y a la province de la Kinshasa, même dans le Congo central, même dans Ngambo, il y a Banoudo qui coûte. Dans la prison aussi, on a fait au moins 4 prisons dans la province différente et de ça, au moins 20 fois que ça va donner la prison. Dans la situation, on va vivre baza, dans la situation, on va faire baza, et les personnes à 3e âge et des personnes qui vont faire handicap. De tali ba situation soana. Autre fois, on a un maluku, on a un aveugle. On a un kitambo, on a une personne qui va faire handicap. 3 fois au moins dans Makoko, dans Mongafula. Et na ba homme de vieillard na zone à Kinshasa na Saint-Pierre na Lingwala na cabine na kuna pe na Kitambo aussi na site ezebelo na ko bosana eloto yao eloko to senga kaka abata motema malamu ezala bat bana ba mona mais tant mususu ozala likanis ya kosunga et tant mususu yo ko se déplacer te ko ya moto lobala soki oyebi on a besoin d'un marché à Gambela. Awa eza église te. Awa eza aussi une religion te. Mais c'est une association auto sangisi batu ya bonne volonté. Auto senga même batu ko la nation na libanda ya mboka. Il y a une sœur azana ngambu ya Europe na France précisément.
Ayoka Gibiso, l'espace à 3 jours, il nous a envoyé 45 $. À Bibotia, et il a des sacs il y a semoule de maïs, il y a Soukawana. Donc voilà, tout Jango Lelo, directement de Sombiango, 2 sacs, il y a semoule de maïs. Même au Européen, ça combien? Un jour, il y avait un homme aux États-Unis, il nous a envoyé $100. Tout ça, $100, on a direct. Nous sommes en sac à sucre. Et tout vaccin à quantité de choses à Guinée. Il y a un sogo landi biso. Et l'autre, nous avons l'hôpital, il y a 7. Précisément dans Gilles. Dans le mois d'août, nous avons le Congo central. Dans l'hôpital, il y a Koulou. Et dans le mois de décembre, nous avons ça don dans la personne vivant avec handicap. Autre, nous avons benga Kassavu. Alors, il y a un sogo landi biso. Le numéro de 089 89 15 333 089 89 15 333. On a un visionnaire et avec tous mes collaborateurs, nous avons Kabola vision. Merci parce qu'il y a Mami, il y a l'autorité, il y a l'Italie Oyo, merci. Mutu oyo ayambaki bango awawa oyo abandai kolakisa nzela ya hôpital général de Njili alobi lisusu boye na micro ya Lingala News. Sacrifice nous sur la protection des membres, des chrétiens, tout ça. On a soulagé, quand soit fait, la difficulté des malades. Donc, nous avons besoin de ma famille au bâtiment. Les malades, nous avons c'est ça, je crois que les gens moi et non. Alors, l'action est continue. On a un pasteur à lobby. Il y a été malade. Ala kokabola biloko oyo ndenge bazwa kokabola biloko awa ba malade basepeli penza nanu bamona lolenge ya boete pona kopesa bango biloko bolanda ba malade nsusu basepeli balobi boye na micro ya Lingala News. Namoni savon mai loso sucre merci beaucoup. Soko ya ba directeur awa na kati ya hôpital alobi boye na micro ya Lingala News. En tout cas, tout ce que nous pouvons dire, c'est un grand merci. Grand merci pourquoi? Parce que en ces jours, vu le concept de la conjoncture du pays, beaucoup de malades sont abandonnés à eux-mêmes. Difficultés financières partant. Et nous considérons que les soutiens encore des Congolais semblent manifester à leur endroit. En tout cas, pour nous, c'est une bénédiction. De telle sorte que ça leur permet, d'une certaine mesure, de pouvoir se retrouver de façon alimentaire. Car la dépression qui se trouve au sein de notre entité, notre structure, se déploie tant bien que mal pour les soutenir. Et lorsque nous pensons que les Congolais que nous sommes semblent penser à cette équipe des évêques qui viennent maintenant donner des dons pour les soutenir pour nous au niveau du comité de direction de l'hôpital général de référence de Djili. C'est vraiment des grands. Ba maman, ba papa, ba sepeli vraiment awa na radio évangélique pour les salis des âmes ndenge penza awa baye kotala bango na hôpital oyo vraiment nanu baya kotala bango te bolanda ndenge ba mama balobi penza na esengo wana ozwa bilo ozwa mona sentiment na neto ozwa bilo kwa na pete njamba mona yepenza kusamba pete nyonso bapampex bakisi basereng mai semule loso mapa action sociale, donc ils ont battu le bon abakisa donc il y a des waouh papa
ça va pambola action sociale qui est tombe parce que les cas eza un grand plaisir pour nga ntango nazobanda vision oyo ma première action na sala en 2004 on était ensemble avec maman Julienne aza témoin oculaire ya makambo oyo ya tika biso batango yeto mona na société na lukaka ye plus de 15 ans mona na société na ye okote na hôpital oyo katango basilisi kopesa bamaladi biloko bainfirmière mpe bango nyonso oyo batiaka batutonga bawelenza awa bonane ekosa awa na hôpital général de Njili o babengi quartier C awa bamercin baweleli biloko penza ndeti bonane ekosa na esengo wana mama droit de l'homme yemoko Marie-Jeanne Lwaka alobi boye ndenge bayaki kotika biloko awa na hôpital général de Komi de Njili bolana. Alors na resa régulièrement tozalaka na momesano ya kokende kovisite bandeko na baprison homme de veillage bahôpitaux lelo ezalaki programme ya hôpital ya quartier 7 yango wana ndenge omonaki osangisaki biloko bambongo osali campagne ya mobilisation ya biloko na bambongo kote kotikala bandeko oyo bazali na hôpital. Pe lisusu mama Mado oyo azali mwasi ya pasteur alobi boye na micro ya Lingala News. Merci pa nzambe. Merci pas les visionnaires pour nous adapter na yeli pour na likambo ya biso ya bongo tozaka na société tosalaka na ndeko azoteka na Gandela na ndeko azoteka na Lopori na ndeko azoteka na Mariano bongo tobelelaka ndeko ya kosunga biso na 500 francs ya kosunga biso na 1000 francs tosali 1 mois et 20 jours. Eza la force ya député moko te bakonzi moko te tobelelaka ntango nyonso boya kosunga biso tomonaka seku moko te mais lokola eza na mamo azoteka makala mamo azotambwisa mai mamo azolela ndunda mbongo apasi wasunga bandeko na biso tobeki bademili yango touti na hôpital ya 7 ya Njili kotikela bato biloko yango tozobenga bino bato bozala misolo oyo naza honorable oyo naza mama affaire sociale baaction sociale yango oyo ONG moko oye olobi ke naa na posa na bino ndenge bosungaka on va travailler mama Denise lelo soyebisako mama ozalaka mama bana zula biso mikanda mama toza na pasi tolukaka mituka bato kolowe air nyonso yango tozosenga wana soko lingo mona biso toza na biro na biso na Avenue Befale numéro 33 toye l'église na biso na Befale 26 bongo tozopesa numéro ya homme de Dieu oyo aza visionnaire na kati ya likambo oyo le pasteur Selokabu 089 089 89 15 333 topé na 089 80 49 432 089 80 49 432 tozo benga bino na lobata nyonso ezala bato ba tête bien faite bazali babina sali po mulingani tanga masolo